Félix Akotika la éternel matin. Nana ebiso ke zamanda suka. Nana ebiso ke zamanda suka. Ingite ke bokende lisusu o kabuya lobby baza ko réviser constitution ngana lobby bongo te. En 2006, nous, l'IDPS, nous n'étions pas d'accord avec cette constitution. On avait même fait une promesse à notre peuple qu'une fois arrivé au pouvoir, si vous nous faites confiance, nous arrivons au pouvoir, nous allons revenir sur la constitution. La population nous a fait confiance, la population nous a amenés au pouvoir. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons aussi respecter notre parole. La constitution dans le pouvoir, l'obé protéger bango. Les loyaux que ça me tente pour l'année. Mamba Bokongalo, Zango, Soukarabot. Azo que de partout, Babé a incompétent au Sambisaï. Ma tata tire là au Tambola. Maliam Bonga Bokangalonzo. Boko Kangé pour l'année. Constitution la binôme de protéger la Bami au Baïbaki lobby. Les ambulances, nous sommes la constitution, la biso za bien, nous sommes zamabé. Yanga lobby qui est tout révisé. Bagotal Babiloko automonique et zavma bien té et zo servite pour la nation la biso. Ndeko Ridel. Beaucoup de l'histoire y a révision en constitution. Est-ce que c'est le moment opportun, n'a approprié, il y a qu'à changer, qu'à réviser constitution? Dans la constitution, mon co au biso le loto robeta tout le temps au biso zanango. Constitution la biso, et ça bilo que belé pèse biso avantage à ta mon côté la population. Tous avons la poste à remaniement en boka ou. Gouvernement o bayaki wana ba wario ba yeba leki ba sali ba vantiti ba kei o to ebite to benga bango banane na yebite to go benga même premier ministre na mituna est-ce que Congo to za la premier ministre ke Congo to tamula lokola ke mboka ya bana oyo mama Judith ndabanda lokola premier ministre na liboso to zina mboko mama Judith 3 ans ezebelete pour na mokonza mboka papa tozo senga yo remaniement to komi na posa nango gouvernement oyo bazala dégager. Ça fait déjà 6 mois au Daniel Bumba Bimi gouverneur. Tala ba caniveau nanzela, tala ba caniveau, bozo kire ba caniveau, bozo dégager ba bozo toté bozo tika na prince. Ina yebisaka bino tang ba bimisi ba on edi yele. Na lobaka na bino bo espérer na eloko moko te. Azana IDPS mais azana taille na ba problème o biso zana ki chaza ko tia gouverneur lokola Daniel Bumba. Na ilobaki na tang ba bimaki ba tia ba gouverneur na biso ke élection ba gouverneur o ba sali sentiment. Daniel Bumba na edi yeli baza ba incompétent mi balinga na ba sangisi ba ko ko diriger ki chaza te. Ki chala ki chaza de komi. O to zala ki ne kutu azwaki biso atiki biso na morgue. Lokola bango ba osombela biso libulu ba kunda ki chaza. Ya bino yango. Donc musu se zati donc boko senti bilengi nango boko découvrir masolo ebele boko mona makambo ebele donc sepelisa bino elongola bino ma basusi banini. Voilà, merci beaucoup Congo Suisse Télévision. Bote Nabino Banso Bozolanga à travers le monde. On a bienvenue dans le numéro Yasika ya émission Nabino Congo Debout. Congo Debout Oyezalaka une émission ou un magazine sociopolitique. Tout soit comme Matali politique qui République démocratique du Congo. Bah sujet d'actualité. Netobeta Kayango na Baimboka. En tout cas, na objectif donc les rapports que to lo Bayango afin que Baï Kokamba Babonkisa pour que l'obunto aspire vraiment na RDC et loko ya makasi ndenge torubaka na vrai développement. Bandeko Balandi. En tout cas, il y a beaucoup d'actualités au ya politique et ça qui effraye vraiment la chronique politique congolaise. Boute Kolanda discours ya mwana mboka Félix Tshisekedi kuna na Kisangani sikawapi akendaki kotala bana Kisangani eske akendaki ko inaugurer eloko moko kuna na yango a profiter asali meeting na ye et pas ibai ndeko ya Kisangani et a martelé sur la révision il y a constitution Bolandi ninga lobike ezali testament il y a Kondo Tshisekedi Etienne ninga lobaki ke une fois de peste na pouvoir toko ça la des constitutions na ndenge ya lolenge ya bayi kongomani ba congolais. Alors voilà un peu la gestion à Kinshasa, ça fait 6 mois yango yo. Est-ce que Kinshasa ezali vraiment kobonga ou bien ils ont idée même pas à Kobonga parce que Otokomona c'est déplorable. Il y a les lots na étalé les à côté actualité. Tokolobelango nengo nembi mwana mboka o azali pe moko na kati ya parti présidentiel UDPS il y a une section ya Ngiringiri ingénieur Ridel Mavila bonjour.
Bonjour, ndeko journaliste na sepeli susu ko yambanga mokolo lelo sali mikolo toleka li susu awate. Merci mingi parce que sili ko penser na ngai li susu ko luka ngai te to sala émission pour to lobela kaka makambo e matali mboka na biso malolenge makambo ezali ko kende na makambo ezo simba te ba luka manière nini ya ko bongisa yango na peso longoni ya li susu na ko penser na ngai. Boni IDPS surtout section ngiri et ko le kamalamu je suis IDPS ndenge kitoko. IDPS tozali toujours mobilisé et puis tozawana ba batunios bazali prêt tozo bunda kaka pona o biso to lukaki pona Congo et koka kokoma mbangu parce que tomoni to komi dana 2 ans ngo tozo kenango banda tozi pouvoir faut to luka to sala makambo mbangu na moni ota koloba awa na ibandeli ete papa mokonza mboka kendana kisangani asiko koloba pona nani wana nyos to kolobela na 4 émissions lelo. Très bien. Alors ingénieur Ridel to me kapé kolobela moi Congo parce que nengo lobi bino na IDPS mambilinga bilingezali lelo 2 ans to banana Kinshasa comment on a gestion à Kinshasa problème ezali na kati ya mboko yo na ebité politique bato musuba komi ko sala politique na sentiment tozo ba souté OK biso to sala politique pour être te inspirer loka kitoko lobi na Congo to inspirer que Congo lobi comme malamu et bonga total pasi ya bano bazo souffrir total ba oyo lelo mutu musuba zo lia beefsteak azomona ke pona ye vie komi bien mais baninga musuba zo nyokama congolais to sa mutema be na degré moko boye soko uti place a pasi ba pesio na ni moko boye bongo sala musala pona mboka o bosa ni pasi ya baninga okomo talaka beefsteak yozolia pona ndeko na biso Daniel Bumba oui na IDPS na lobaki ke tozana batu mususu bazo talaka on a kanda Martin aza kanda Martin azana kata salite pona voter ezande ba député mba voter mais toka ki Gilles Monier albaki Martin ya ko zo motono tsela ki biso ngai ba propos ya Gilles la linga okota na kate parce que na ba propos na sentiment le kaka mingi et puis mo ya sangsa na comédie ngai eloko na koloba kaka ete ndeko Daniel Bumba ameka mpe kotala gestion na ye na Kinshasa oyo Kinshasa nazoloba na yo eza na degré ya salité moko mbula soki ebeti na Kinshasa bato bakoka kotambola te tala nzela oyo ya Prince Kasavu mpo bima commerce ça fait déjà 6 mois au Daniel Bumba abimi gouverneur tala bakaniveau na nzela tala bakaniveau bozo kire bakaniveau bozo dégager ba bosoto te bozo tika na Prince na ebite manière ni na kobongisa mboka oyo et puis na yebisaka bino tango babimisi bango na edi yele na lobaka na bino bo espérer na eloko moko te parce que bazu ben compétent mi balé batili biso na kati ya ville ki oh na bino IDPS boko babonga sali candidat na bino quand même azana IDPS mais azana taille na ba problème oh biso zana ki chaza ko tia gouverneur lokola Daniel Bumba na ilobaki na tango ba bimaki ba tia bango ba gouverneur na biso ke élection ba gouverneur o ba sali sentiment Daniel Bumba na di yeli baza ben compétent mi balinga na ba sangisi ba ko ko diriger ki chaza te ki chaza le lota ndenge komi et di yeli c'est un papa social quand même asala ka ba donc yebi papa social oh biso parler na donté to parler na bien-être ya bakinois tala Kinshasa ndenge komi o tozala ki ne kutu azwaki biso atiki biso na morgue lokola bango ba osombela biso libulu bakunda Kinshasa to le bela ndenge zali ezatike pona IDPS auti na IDPS non biloko to longola sentiment IDPS biso to lobaki ete mutu azosala malamu to kokumisa ye to ko accompagner parce que to bongisa place ezali ya kobeba to ko telema to koloba Daniel Bumba nga na zoloba na yo vraiment pona mokola lelo Daniel Bumba aza vraiment na 0 sur 10 et loko moko zo tambola te ba l'accès biso mi tuke ya ko kombola nzela tala nzela bosoto Makadam soki moule beti bat ba ko tambola te poto kende tala Prince à victoire repre victoire lobi nazo ko lekate na mituni est-ce que nazana na il moko boye ou bien nazana kati ya victoire histoire ekenda victoire ekenda sango tala bosoto za na victoire est-ce que toko beta solution ke ki des capitale na moko na lelo Prince wana ya victoire banda basali yango na ko pas même une année banda ba bongisa yango pas même une année kendo tel état ni nezali baka niveau nyos eza plein boucher mais otamula na makadam o manière ni ya diriger Kinshasa ngana ebisa ki bino bozo pesa nga raison na baki bokozonga awa tant kaka bazaki voter na ebisi bino ke Daniel Bumba nde bazabone di yeli bazui ba incompétent mi balé batili biso na ville ya Kinshasa yango tozomona lelo donc en fait ndengolo baka to espérer na le côté Daniel Bumba Nandeko Edi Yeli au Bazali gouverneur et vice-gouverneur na Kinshasa donc tout espérer le côté. Alors mais bango va lancer campagne na bango balabi Kinshasa ezako bonga
Tu peux avoir moins chance, hein? Papa, au moins la campagne, n'a pas de blog, blog, on a été bacot, on a reçu la batoussa qui est lobaga. Oh, Azala qui wana. Alors, bah, qui ne peut tout. Alors, qui chasse, lancer un coup de nanio, qui chasse sans trou. Qui chasse sans trou, qui est au niveau national, hein? Na ba au niveau national, ça m'a. Quand ça lobby na yo, comme Barcelone, bâti ba ko loba, to lingi siko ba action. Bâti ka mamba ko pesa bandal, soko za na posa ko sala chasse, sala musale monana. Bo bando ko loba to kini bo peto, nini bo biloko nyonso, ba tu ba lancer ba biloko belé to mona na biso rien. Biso to na posa ki chasse na biso ezonga ndenge zalaki. Lelo commission na ko tamula chasse mbule beti. Lelo tala mbulo muke beti na butu. Mais protocole lelo ata la kasavu otambula mais ça passe et ça problème batu boni bandako komi ko chola même prince wa Birmanie na ngiringiri ba uti ko sala siko kaka ba fongoli prince wana soki mbule bete za dégâts parce que ba caniveau nyonso za bouché on peut fief ya il to moni ko sala na ngiringiri to mona ki ba ko curer to moni ba engin papa social non on garde ba benga kai papa social. Ngala na linga makambo benga ba papa socialité ba nini te awa minitio ba pesier poste moko o ezana intérêt général ya batu nyonso o bat bazo talela ye wana banda ko sala ba campagne na ye parce que ba bimisa député ba sala nini pour le moment azali gouverneur adjoint ya ville Kinshasa biso to tala ba action nini yebisanga action ya malonga na mona ki ye awa ayena mai o ya nani o ya wileri wana donc bazo kirango alobi ke gouverneur mutatini ngai e antobani musala to bani osani ke no ko tala place bango basala ki musala ke no tala yango musala ni na malonga basala ki wana balongo li basalite ba che pembeni e ke na ngote yebisanga manière ni na ko diriger wileri wana obi presse triomphale mbule beti na palais du peuple e mona na te. Palais du peuple est mon anaté. Bakom ko benga ngo lac. Place wana bat bazo uta palais du peuple pour ka tsoya na sosa bo fo me mona pousse. Na yebité to tambula na mboka maboma ou bien batu mitwezo sala. Kasi nyo sona ba besa bango te zali ndeko azala ki prédécession na bango tatiki bongo. Yango na lobi na yo boye. Hein? Ba longo le bembe na pouvoir, hein? Ba jusikoyo, ba tieli biso kutu, vrai li susu ebembe. Po ba kunda biso po oza ko kunda kishasa kolongola ngobila kozwa ye Daniel Bumba bango mbale bazaka eloko moko tomoni Daniel Bumba vani na limité awa avant na limité ta la place à 7e année baby banda bondeko banda prince à université ti place na ndako abimaka na limité wana parce que ça musika te na mama Marti wana Daniel Bumba avant ni wana limité abimela nzela bondeko mabulu wana nyonso na place wana voko manani mosquée ndenge komi azomona ngote place où on a des abos yom tamakolo tambulate mais ils ont pu s'accoquer moi ils allaient mon koya IDPS en réalité fallait qu'ils au soutenir pendaye au pousser mais quand vous parlez de ces histoires ils ont ça là un peu ko banga ce que bolingi ce que ça manengi balongola ye ils ont non juste c'est la ça qui différence ya IDPS na parti mususu ngwana atoza mona ndako soko sa mabebi soto lobaka poto la musayo osala musala oui ba marambo osala te alors to yeba ka marambo to osala pourquoi ezala batu musomoni fachine ngaza bongo lelo soka longe na pouvoir ebele bazawana histoire na bango ekomama te ba Daniel Bumba na ba okene bakeli ba mbongo na ba biftek na bango mais histoire ya Fati même lobby même bana na biso même ba koko la biso ba ko betaka histoire ya Fati ba ko beta marambo sala na makamba koka ko sala te na makambo alaka o ya réalisateur wana bango nyonso ba bombi ba histoire na bona placard mais yebimi ba komi ko beta histoire minute to beta muto population totala mingi o ba pesa ki mandat o azana devoir devant population eza président Félix Tshisekedi eza Daniel Bumba te o ba député provincial ba sangani ba bimise gouverneur to yebite so ipe ba lesa mbongo so ipe ndengeni ngana lobby na yo jusqu'à présent bobandi o comprendre que bilo musuna yebisa bino ezalaka bongo na yesemino Daniel Bumba bomona balo te to uti okota siko 6 mois to uti okota siko une année ti o mona pe ba 6 mandat ba mbale ba incompétent mi bale ba tili biso na ville ya Kinshasa donc Kinshasa comme na Berlin te ndenge mo tata mo konjalba ki l'Allemagne d'Afrique tous la score Berlin d'Afrique. Sikoyo bino moko bozo zonga tango mokonza mboka zolo baba refuser constitution o ba refuser constitution pour ani alingo sala ngona intérêt na ye po ba repousser pouvoir na ye ba to azotala kaka mingi o alingo pousser pouvoir na ye OK bazo ba te ba passe mingi to zona na Congo lelo eza constitution na biso penza na kata constitution ezo déranger na nini parce que tata mokonzi akena kisangani toki ye moko siko abimiso tondo ko pa kabuya obine boko boya mais ye moko confirmer yango sikoyo nini ezo
déranger dans la constitution. Constitution, le président Félix T. Banda Tshisekedi le père Azalaki, to banda ça marche pour la constitution. Tshisekedi dans le bas, on a une fois, il dépasse le pouvoir, constitution, il faut réviser. Pourquoi? Bazoa constitution, batayango pour la battu. La constitution, Congomani, Bazalaki, Belligérant, Bazalaki, Bani. Kofi Olomide, Akenda ki kuna na mboka na bango, Akenda ko sala campagne, pour Bimanani. Sénateur, ayoko zonga bango taliba longola kombo na ye, makamagelo vivre kuna. Lelo oyo ba gouverneur fallait bazala ata voter na population ou soit bazala nommer na chef de l'État. La suffrage universel indirect et comme direct. Tala ba biloko belé ba tia awa même ba gouverneur bazo bima oyo. Gouverneur de bazamba ba voter arrêter. Gouverneur a tia mbongo na ye. Ateki mapango na ye, a promettre ba jeep. Pas bima gouverneur tango eko sala somo lokola ke azana compte à rendre en personne parce que comme place pour mbongo na ye. Yango to souffrir na kin ba dane ko fe kenda kango ko fe lobi ke e komi po ba voter ba sénateur bazoti na ba nano faut payer $100,000 faut payer ça ba bi wana za sur élection te ko fa se retirer pour nani bazo pesa bino ke constitution na biso ezama be matata mpono yoyo to bandine pendant ce combien d'années bokende boyo oh ba ko simple ça a été pourquoi ba bongisa ka constitution autant bazana na pouvoir ba yeba ke ba sali ba dégâts ebelé lobe protéger bango lelo yo ke sam matata pour nani mamba bokonga lozo bango esuka ka bout azo ke de partout ba baza incompétent au sambi sai matata ti le lazo tambola malia mbonga bokanga lozo boko kange pour nani constitution na bino te protéger na ba miyibi o ba yiba ki lobby constitution on a rappelé Memisi Félix n'a pouvoir constitution n'a pas et aussi la makamobele ka constitution beaucoup boya Félix dans le lobby que est-ce qu'il y a lobby que tozo la constitution bien lobby to revoir la constitution. Non, vous parlez de langage. Il y a lobby révision mais ce que l'on dit ba kabou ba ko ba changement à constitution pas tenir sur ba changement à constitution. To changer constitution te nyo so prendre nini. Exemple biloko musu na constitution na biso za bien musu eza mabe. Yanga lobby que to ko réviser. Ba ko tala ba biloko auto monique ezama bien te ezo servir te pour la nation la biso. Tala mboka na biso nde toza boye na ebité eloko na ngana loba yango batu mingi bakomi ko sala misala lokola pouvoir ya l'état bakomi lokola ke ba intouchable na pouvoir à l'état ba momona ke musala ba pesi ya comme ne patron na ndenge na za na compte à rendre na mututé oui boza na compte à rendre na mututé président Félix Tshisekedi uti kuna na francophonie oyoki makambo nani Macron salibiso Macron zotanga même ba pays baza na guerre atangi ba Ukraine asengi ba nani pour ba Ukraine ba pays OK ba pays na kutu biso tozali premier pays francophone biso batiko otanga mamba guerre. Mais pourquoi Macron avait fait cela? Au moni Macron resala bongo parce que ayebi que RDC tozana eloko loba devant Macron te Rwanda comment protéger Rwanda parce que Rwanda menace France. Rwanda menace France, même ambassadeur na bango banga bazoye bazongisa na mboko na bango. Lelo bazo protéger bango biso président de la République a katina na francophonie na kanda bimia ye awa. Ministre en communication na biso to cela qui est que lobby to mona na télévision ndenge menda bandoko sala azui papier na big a tiende na tiaka babiloko ne ba briefing na yona abandi ko loba pona makambo France asali biso. Ti lelo nien président de Patrick Muyaya. Ngana lobby na yo omoni Patrick Muyaya na yebite ce qui manière politique o ya monelaka ezandenge mona biso ndeto monelaka tant que président sali l'action bongo a claqué porte abimi ablo akatina na francophonie a zongi Kinshasa yomba la man faut en matière il faut expliquer population parce que yom tu faut rendre ce compte la population parce que Zali ministre de la communication et puis Azali na ni porte-parole ya gouvernement porte-parole au gouvernement nyonso ozo attaché gouvernement yo faut aller o éclaircir pour la population banda président zonga avant na nien ye président so ngoke kisangani ye wana na sima tozo ye bate mboka na biso babiloko mususu ngaku na kosenga na président mokonza mboka boye omoni eloko auto ça na France nde azabongo ako apporter rien na RDC et puis ndenge toza boye ngana ye bate francophonie ngo to kangama ngo na nini to longa la francophonie et puis ngaku tu ata ambassadeur ya France aw bazong c'est na mboka na bango parce que Macron tout à liboso yaka a déjà bolandaka discours na ye discours à Macron a toujours dénigré RDC. Et puis il y a très qu'on pensait pour la guerre à RDC. À mon endroit, bateau bakoufa kuna bazaba nzete. Guerre à RDC déjà combien de morts? Tozo vandara kimia. Tozo vanda kimia. Tozo zela nini poto telemato loba. Ngana kosenga na mokonza mboka ezaka action ça qui t'a claqué porte à longwa kuna na France azonga awa. Mais azwa décision, France va respecter biso. Si on continue boye ba sali bino mabe boye bo vandi na bino en trois respect to zelango le lote. OK, ndeko Ridel
beaucoup de l'histoire y a révision la constitution. Est-ce que c'est le moment opportun, n'a approprié, il y a qu'au changer, qu'au reviser la constitution pendant que Tolandaka président Félix la razaka en opposition en 2016 de Kabila ba essaya kabasa la touche sur constitution toyoka déclaration na aloba constitution oyo ezali malamo c'est pas important ezali panier de la ménagère ezala malamo maïs ezala malamo courez ezala malamo tout ça ok mais yemoka tomber na piège jango vie eza mabe est-ce que c'est un moment opportun à Luka changer au lieu à changer vie il y a pas tout qui va réviser constitution et deuxième élément ezali professeur Mbata kumisaka constitution oyo aza constitutionnaliste ya makasi ya mboka professeur Mbata atikali ko kumisaka constitution ote ngai professeur Mbata na zwaka minga kolanda ye alobaka ke constitution na biso ndenge eza bongo faut ba luka ba simba biloko mikie tala omoni constitution alobaka elekima ya lwabo papa soki toza na constitution moko o biso lelo tokobeta tolo teza o biso oza nango constitution na biso eza biloko ebele pesi biso avantage ata moko te na population oui ngana zo na idée pesi c'est contredire trop eh papa bino boleka na référendum te Kabila ça c'est le référendum te na Congo kayu to votera na votera yango osala le gars na référendum basala ngo pona nini basala référendum pona nini on peut pas pona pas pona tant yo pona ka ba bisaka biso peuple boyi bien nani bazali déjà na idée na bango bazali dans la solution na bango bazuka ka mafuta ngulu ba pakule bino na munoko oh Félix Rosale Rosala ndengeni ngana lobi na yo révision conscient oyo population no sa ko sepela tozo luka conscient moko ezala malamu ezala taille pona batuté batu ebele basaki conscient lobby pona ko se protéger ba se protéger mabe na mo basaki lobby bakoki ko sambisa ministre te soka longo lobby atiki fonction na ye bakoki ko sambisa premier ministre te président na Kabila ba luka place ko sambisa ba se place ko sambisa ya na Congo parce que biloko nyonso ba tchaka on a avantage na bango biloko tout ezaki na avantage na bango lelo bazoyebisa bino ke constitution oso to landi toko kufa na mboka ona constitution oyo bino bokomi ko telema o balimba sala bango po Félix a umena na pouvoir et loko ko umena na pouvoir place on exaté Félix a kotika la éternel matin mais lobi na kisangani so landi ba propos na c'est comme si mutana ko réclamer des mandats soko la landa ye bien na kisangani alobi eloko oyo balobaki moto asalika mandat moko deuxième fois renouvelable il faut to meka ko refasali ba faiblesse za ebele eningo loba nini la kala bibongo nini na zaki nango papa bino kosonde balo ba réviser ngo bino bo talaka makambuka ya pouvoir à chef de l'état bozo tala teke danger nini mboko zo courir na constitution mabeboyi faut bo tala danger ni to courir na constitution mabeboyi bino ka pona bino bo tala ka président ngo battre la pouvoir est-ce que li panenge mati biloko za mboko za passer vie za passer za pona constitution yo biso to se plater ko beta liso to se plater to mona ki maman na Judith Simuna auta ko leka awa na maman civil bongo basali émission ozoka maman ndenga zoloba alobi bien que carburant bomone bouger muke moi ba exonération mike samina babiloko alobi ezate ko ya mango tozo kene malem boko mona to moni mpiodi kilo za na 8000 francs photo luka peto bunda et kitanda jour maman Judith sali nini maman Judith trop pese bilan nini maman Judith au monde baza bongo ba pesa ki gouvernement mutuna mutu tâche na e place sala to landaki ndeko na biso mukoko samba côté na e pa la bande ko expliquer ba place ni ba meko simba ba exonération ni ba sali parce que panier ya ménagère va se retrouver quand même va se retrouver botika moi tamuke dans 3 mois 4 mois bozo mo da résolution ba biloko bo mona moi ba shit ya ba biloko na marché parce que mutako lo ba so azate même quota carburant ba sali exonération et zo kita malem batu musu ba luka ba épuiser na no stock bazaki nango parce que ba ko tinda bango teka mamba kota na bongo mutu musu afuta ke impôt déjà na ndenge mususu boze la exonération ekoti na ba biloko kolia na carburant ekoti to ko mona siko ke biloko ndambo ko bouger place zo amiango. Très bien, merci de que moke nasuka vraiment il y a émission na biso na rappelé na bandeko ba kolanda biso ezali ndeko Ridel Mavila o azali moko ya ba to ya IDPS ya zana secteur ya ngiringiri isika wapi bango ba ko kamba kuna na parti présidentielle nende to kobeta masolo etali Congo ndeko kolanda biso chakaka like na yo partager vidéo et ko sala malamu mingi. Alors est-ce que le loup aux fier na gestion ya mon amboka Félix Tshisekedi parce que atikali to koloba atikali le kola na 3 ans parce que l'on a une année électorale 3 ans actifs
oye akusala. Donc au Capé, en 2025, awa beaucoup d'autres ministres basés sur la chaise éjectable, entre autres Mama Judith Soumino Tokoyoka Capé ndeko oya budget donc repement nungu yo comment l'andengani ngala moni na lobaki déjà eloko oyo tant gouvernement ngabi loko non soloba no zonga ka o tuna question parce que nazala toujours na raison na biloko na yebisaka yo mboka na biso pour le moment kotala ndenge pays zo kendele ngala ko senga na mokonza mboka 3 ans ezasu ebelete défi ezaki makasi ya ko relever mais 3 ans oyo eza mokie na ko senga na ye na yebika za mobali abunda ameka mpe kobongisa ba makambo mususu a prometaki population parce que ezana ba promesse o ya prometaki population fa réaliser yango mais eloko na kosenga na mingi en tout cas azela suta mingi te tozavuma na posa remaniement na mboka oyo gouvernement o bayaki wana ba wario ba ye ba leki ba sali ba vantiti ba kei o to ebite to benga bango banani ozo sentir te lokola payer za na gouvernement na yebite to ko benga même premier ministre la biso na mituna est-ce que Congo toza la premier ministre na yebaka te Congo totambolaka lokola ke mboka ya bana bana lokola gouvernement zate ngana ko senga na papa mokonza mboka ameke mpe kotala kozela te to zela ti décembre to zela janvier Congo eza na posa remaniement Lucas ko ba tete ya batu oyo lokola za remaniement bino ba IDPS boko sepela Mama Judith ba za la reconduit ou beto ko gouvernement soumis na de mboka oyo Mama Judith ndabanda lokola premier ministre la liboso to sina mboka Mama Judith comme akutaka ba premier ministre musu ba leka ye pa koleka c'est vraiment la moi si c'est pour la première fois kasi ezalaki bien papa mokonza mboka lobi ke batebele ba mona lokwa ba ekartaka moi si na gestion to meka pe ko tana au moi si to meka na ko changer manière ko sala makam to moni ye pe ba limite na ye to moni pe o ya ko sala to moni na ba faiblesse ebele au gouvernement na ye et la kisibiso to za suna ta ko perdre te to tikela bango ti janvier 3 ans et zebelete pour la mokonza mboka papa tozo senga yo remaniement to komi na posa lango gouvernement oyo bazala dégager to penser na maramususu. Très bien, merci beaucoup madame messieurs, je crois que komi na suka Ridel Mavila IDPS balobi boko se comporter nengo yo lobiango lokola bozaka na opposition calamité et aussi la awawa IDPS ko kufa et ko kuma lokola MPR hein au moni force à IDPS ya ngwana par rapport à parti mususu et c'est là comme la moins que ba ben on lokola opposition au mona IDPS eza parti o eza la démocratie mutu na mutu azana ba opinion na ye azana ba pensée na ye azana ndenga monela la politique tika mutu eza liberté expression des na IDPS IDPS a le parti moussouté, bazo batila moto limite, a ko lo babota ko saboté. Biso soko ke non na gauche, autant la ndenge mo côté des partis lingaka to telemelio. Soko sala pour l'intérêt population te to longo non casquette IDPS, to yelo ko la ba congolais to pupo lio parce que biso intérêt na biso nyoto sangana za Congo. Intérêt na biso za Congo. Congo soko zota mama bete pour Mama Judith za muta IDPS to ke na lobby na yo ke Mama Judith za la IDPS azala IDPS te force IDPS yangwana to biso ke Mama Judith Teresa Rotengama en tout cas tala na gouvernement na yo moko musala zo sala mati musala zo sala matamu kiete ba o bazo sala tozo mona tozo pesa pe longonia lokola ministre na biso ya justice il est vraiment toujours ba congolais ba lobby to ko pensera toujours na yo na fonction publique na pesi sous papa na biso Gilles Alingete Mbote auto moni quand même a pesi moi musala a lakisi batu koma ba jirambo kwa mboka koma batongaka tala immeuble na IGF batonga na 6 millions hein batonga na 6 millions tala sikoyo hôtel de gouvernement na bino botongi na ville combien de millions mbongo batongeli bâtiment ya IGF wana e kokota na mbongo botongela na bino na 50 fois Ozomona montabi gestion aibi passe ya mboka avec 6 millions à telemisi bâtiment ya bongo eza esengo papa Gilles Alingete omoni Congo pona bâtiment na Etienne Tshisekedi o saleli biso to beteli o maboko Congo ko pensera un jour na yo. Merci to komina suka ndeko Ridel mot de la fin ni ko oyibsa ba combattant nyoso bazali dissimuler à travers les mondes paix de ça. Na roloba boye mot de la fin na ngai ezali ke combattant nyoso IDPS to zala bomoko. Et puis total kaka intérêt na biso za Congo intérêt na biso za Congo totelema totika sentiment ndeto za boye tezo kende pouvoir to lukaki yango to zana na maboko to batela pouvoir to échouer te musale zo salama mais na kopesa kaka mbote
na batu nyonso o bazo landanga o balingaka IDPS na ba o bazo sala musala pona Congo na pesi bino mbote sika bazwe na pesi pasteur Gili mbote sika zwami et puis na pesi ministre la biso Jésus mbote leso sika zwami ye papa balobi papa Costa biso to na simana yo o nyonso botelemela ko kuta population na simana yo na pesi bino nyonso mbote bokolanda émission oyo combat na biso za to soutenir pour Kozamboka pour réaliser vision aye à réaliser ba promesse à pesa gibiso parce que toi na posa Congo lobby eza sunde eza lelote na pesi bino longone sigezwami bino. Merci madame messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Le plaisir a été pour moi de recevoir pour Nabino moko ya cadre ya UDPS moko ya cadre UDPS na yende tosuko zona biso masolo na ye. Merci pour s'abonner massivement à la chaîne Nabino. Soki ndamazongi te ngana bino tokutani prochainement maître John na Zurich na pesio mbote mingi. Ciao. Yabino yangoyo. Donc musu se zatie donc boko senti bilengi nango boko découvrir masolo ebele boko mona makambo ebele donc sepeli sabino elongola bino mwa basusi banini donc site na bino yangoyo.